Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur K-Express TV. Merci ndenge bozolanda biso suna mokola lelo. Lelo toyeli bino susu basangwa bien. Oyo eza radio na bino ya sika. Ezomema bino basangwa kitoko. Ezomema bino baastuce ya malamu. Oyo koyede bino na bafamille na bino bofonctionner malamu, boréussir na nyonso boentreprendre. Lelo nakolobela bafruit, nakolobela balégume. Eza très important tokotisa bafruit na balégume na plan na biso ya kolia ya mikolo nyonso soki tozala kokipa yango te en tout cas toza obligé tokipa yango bandeko avec baexpression nayeli bino na mokolo lelo nayebi ke bokoma vraiment obligé ya kosokipe na fruit na légume eza très indispensable mpona basanté ezala malamu mpo ezocontenir bavitamine ebele oyo tozala yango besoin oyo nzoto na biso ezala yango besoin oyo tokozwa nde par ailleurs kaka na fruit na légume vraiment bandeko na nga nasepeli susu koya la fois passé tolobelaki la thérapie de l'eau nasi bosi bocomprendre ndeni ya komela mai sikoyo toyei kobakisa eloko ya kitoko su ya motuya oyo ezali fruit na légume ezalaka souvent baaliment eza vraiment très naturel banda mokili ebanda bafruit ezalaka koexiste banda mokili ebanda légume ezali koexiste ezali mpe ezali kokola d'une manière naturelle malheureusement la 21e siècle oyo tellement technologie avancé makasi vie esaméliorer tellement makasi bato bakomi mpe beye na mokili bato oyo bazodirige mokili bamonaki ete esengelaki koluka solution mpona konourrir population ekomi monene ndeni tokolesa bango nyonso en masse naturellement ekozala mpenza pasi mingi yango moni bakreaki baproduit chimique bakomi kokolisa baplante na baproduit chimique mpo ekola mbangu banyama bavimba mbangu bazala a mesure ya koservir ya kosatisfaire bato nyonso na bacoin oyo bazali mais normalement nzambe na plan na ye ndenge akelaki biso même bible ezoloba akreaki biso na plan ya bonheur atant ke nzambe alingaki tose multiplie tozala ebele ata soki tokontaki na ye totuna ye eloni tosengeli kosala nde tozala biloko ase te ndenge que naturellement tokoka konourrir toute la population du monde entier te nzambe aza nzambe ye nde mokolo mokili oyo alingaki kozala en mesure ya kopesa biso solution mais malheureusement tokenda yango na ndenge ke chimie na chimie lelo so tokenda bamagasin na bastore na biso